Bon dimanche. Nous allons rejoindre JDM na bon dimanche, bon dimanche. En tout cas, nous avons mingi. Nous sommes très occupés vraiment. Banaï ko sala biso toza ba mode. To sala ba mode. C'est vraiment très concentré na msala na bandaï ko sala. Amando kotaka moke donc makamyo soko teleki musu na yebite. Toza ensemble, tozali na biso toke wapi famille nyonso yango biso bata kimia na ndenge na kozwa JDM. Ok. Merci. Voilà, Namatisi biso nyonso awa, tous les autres merci, vous êtes là. merci en tout cas. Merci. Merci, normal. Allez-y, je vous laisse parler. Bon, voilà. Dona Maria obrigada pelo tudo lobi ba que eu tika na Jeep et pas Dona Maria a super fan na couvrir que a que eu tika jamais vivre na tirel molobeli na biso OK kotambo makolo fida ngola bien ko simba te ozo yango pona nini jamais ko simba te biso ba traka biso ba makolo ba moto ba vélo ya biso ba bité ko simba te ba elinga ba ke ko Dona Marie pas ko fi d'angola présenter nga Dona Marie o molobeli simba te Bonjour papa fuji tina ndako ba ko tika nga ba ko suka balabala te ba ko tina kati ya ndako lisusu ba ko tika nga tina kati ya ndako ba na beti porte ba fungoli nga porte na koti ba biboende bien. Donc, famille koto équipe fort eza koto pona kwa d'accord amani siko elengi nango siko équipe fort yango ya quadra bango tu ba oza na hippodrome po baza déjà bakendaka bazonga po angola mamba makambo wana visa eza te eza mwa pasi lobande ozanga mbongo. Donc voilà, donc bato yango bakendaka déjà do hippodrome équipe fort wana yango tu ebwaka na hippodrome avantage yango wana. Donc quadra za kitoko na bafana ya Angola. Donc équipe ya makasi ya bakozwa sous ba voisin banane ba groupe ya banini ya bangolais. Donc hippodrome ko vimba isusu ye musuni kitoko. Donc quoi d'accord amana za position ya kitoko pour hippodrome côté ya Luanda Angola. Bana Angola ne tombera jamais. Donc le but à l'accès puissance à bango ça peut comme jamais Kabelo Liputa talon quand massi ba photo alembula azi abesi lelo isusu mais lelo moi kuna non ezana kati ya salle ya ezana kati ya salle ezali bandate. Donc ezana kati ya nini signé Vive naturel. oui Yo ça na formation belé parce que yo mto fungula biso pena oya kati. Donc toti ke na mama Sylvia Loba parce que yo loko oza kuna lemsu makamuso ekozala yo ndo fungula biso pena kati. Mama Sylvie to loka on biso pena Sylvie to. d'accord. Moda 17h, moi, non, comment si vite, 17h, pour la vie là, la tête, je dois parler. Donc, tu m'as suivi aux doigts, micro. Est-ce que bon, comment si vite? Te maman Sylvie na kutu na live ni azolo banan te fois la déplacer lo bana autant roya otike les paroles. Juste un autre truc, Dorian Mawete. D'accord. Dorian Mawete et Beyoncé Katouva, vous êtes les deux modératrices de Papa JDM officiel. C'est confirmé, merci. D'accord. Donc, voilà quoi, voilà, c'est ça. Yangonde Tozali Koloba. Concert ezalelo na 17h. Lobby via Chouva, Mbula et Simbakite. Moutounion Sotou, news yangoyo. Au vraie version ya réalité. Ya concert à Kofi Olomide Angola yangoyo. Moutou mususu ayelo lika mususu te. Lika mususu yangoyo. Yakobakisa
ya kolamba ezate o te lokuta moko boto lambe comme en réalité ezate réalité c'est ça donc version soit réalité ezate o bino bokozo de version yango o vivre naturel na bino apesi bino de bobongama bato nyonso tu bana ngola to kangana kuna 17h ezoyinda oyo na o déjà avoir oponi place no oyo kolingela oyo kosala ba selfie no kitoko kande to lingela kawana donc mututu azala na Luanda donc biso tout ozala wana na show ya Koffi Olomide YouTube bo nini bo boka baker YouTube bo boka baker s'il vous plaît bo boka baker ya donc mututu azala wana na show ya Koffi Olomide lelo na 17h lobi ndenge to bisi bino mbula meza kitoko da seki asali balance kitoko makamoso kitoko donc nyonso kitoko lelo ekozala somme ezala somme de bangolais baza mobiliser en tout cas tout le monde bayebi Koffi Olomide bazo sepela abeta mamasi en tout cas mutu nyonso alela eboyebi ka mamasi tout le monde asindi akareka asindi kareka c'est-à-dire ndenge mamasi ande kokata suki bango kaka kareka kaka bango balingi ka mamasi ya suki kokata donc ya omoni bazo akareka asindi tout le monde l'aime donc maman biso aza na avantage ebele ya vie mutu nyonso alela ye mutu nyonso tu alela na ye mamasi alela na ye le quadre akoraman na mamasi Olomide donc tozala wana merci beaucoup yebela nde makambo merci pour les cadeaux tozala lelo à 17h et kozala nde bongo voilà donc c'est de ça qu'il s'agit la famille Tchatchou version mususu ezate c'est ça la vraie version aujourd'hui à 17h tout le monde allons-y en tout cas voilà je voulais juste rajouter quelque chose pour les gens qui savent pas pour aujourd'hui. Il faut savoir que quand vous cliquez sur la tête de Vive Naturel, vous êtes sur le live de Vive Naturel. Quand vous cliquez sur Maman Sylvie, vous êtes sur le live de Maman Sylvie. Quand vous cliquez sur la tête de JDM officiel, vous êtes sur le JDM officiel. Ça veut dire que là, on est partagé à 3. Et j'arrive à voir tous les 3 avec notre téléphone. Je vois que ça fonctionne très bien. Et je crois qu'auparavant, dorénavant, et quand il s'agit de la musique, il peut être caboulage. On va faire ça de cette façon-là. Comme ça, nous 3, on va écouter la même chose. Je crois que on va essayer de voir dans le futur pour faire la promo. On va le faire comme ça. Merci. On va essayer de voir. D'accord. C'est mieux, il y a pas besoin de chaîne tambola na live volé que non OK comme le quoi aux akaka ni normal biso tout aux ba hot tout ça ba live vaut mettre ko héberger vaut mieux. Ouais, dorénavant on va faire comme ça, c'est mieux, c'est très important. YouTube, ouais, dorénavant on va faire comme ça, c'est mieux, c'est très. Ouais. C'est ça. Donc, il faut même maman Sylvia de la haute, na équipe na NAC, papa JDM haute, na équipe na NAC, Vive Naturel haute, na équipe na NAC. Vaut mieux bon ok, Vive Naturel aya ko vendre le cola Doriel Mawete, le cola nani, de quoi Xila non. Maman Sylvia aya ko vendre le cola Brown, le quoi non. Donc, papa JDM aya ko vendre le cola Cindy Love, c'est 100% Cindy Love non. De vometo ya to ko héberger biso tout ça ba hot et ça la bien makasi pour la promo parce que batu mususu ba ko ya balandi papa JDM mususu ba e balandi maman Sylvie mususu ba e balandi vivre naturel donc comme ça c'est mieux non papa JDM. Ouais pour la promo vraiment je crois que tant que ça la même maman Sylvie azana makamba koloba biso maman Sylvie azoloba tango comme la maman Vive Naturel peut tout qui a lobby so papa JDM bolinga cha musique tout che musique ba osala bongo mais to ba koyeba ko bloquer moi biloko mike voilà mais to osala ngo boy ça la bien parce que to ça na plus suffisant to ça la publicité à malamu pour na vie na biso pour hippodrome et eloko ajité pour hippodrome eza bongo ya eza vraiment bongo eza ndenge wana donc la famille bisonyo surtout 17h en tout cas 17h quoi de la mondele à 17h à kolobi ndenge bopesa qui passe na mutema abande ko ba mpana douleur nyonso OK lobby donc c'était ça la pluie et la nature mutu mota ko beta mbula fimbu
pour kokape okanga mbula te quoi. De mbula eza nature. Ere yango ekomi pour koto sango. Et beti esile ke etike biso bénédiction. Donc voilà quoi. Bénédiction yango lelo tokangi quoi de kutu voyage na ye, alingaka voyage na ye lelo mais tokangi ye atikali pona ko sepelisa ba fan na ye Angola. Mama si alinga sepelisa ba fan na ye Angola. Abi jamais vos mes voyages et la jour mususu ngana na sepesa no bafana na ngai Angola mbule ko kabola biso te esimbati yango na quoi d'accord amana pesi biso nouvelle rendez-vous lelo na 17h tout le monde lelo na 17h botalisa déjà lelo penda ko boyaka déjà belé comme ça mbula kindokana ko bangai ba so bati na ngata biso so sisa ki concert donc boyaka déjà boya avant lelo boya avant quand de bosala ki lobi po lobi pe na mona ki donc ka bandelika bona moni boya ki vraiment ebelé c'était juste au début boya ki ebelé net na film donc boko bosala on kande to sala ki wana e kozala kitoko na elengi la famille donc lelo 17h ebebe bonga kofi dangola ebebe bonga biso wana en tout cas lelo la 17h, ça va inda grave, ça va inda de caramba, en tout cas, today, la 17h. Papa, j'ai demandé le corps na linga na bakisela bango loko moko pona bandeko ba okota sika. Ils savent pas. En fait, vous cliquez au cas où vous lisez côté Maman Sylvie, vous cliquez Maman Sylvie et aussi le côté Bimisi Bino, mais vous inquiétez pas, après vous continuez la live à Maman Sylvie. Bolandi bon vous continue à vivre naturel Bini Sabino vous touchez la moto à vivre naturel les ongles Sibino na kati tout ça parce que na monique les autres tambola bien na maman vivre naturel ba tapotage j'ai belé kuna na moni maman na biso pe Sylvie ba tout basé belé pe tapotage j'ai belé donc voilà c'est comme ça photo fonctionnant pour pénal tout ça la promotion à kitoko voilà pour pénal tout ça la pénal à kitoko et d'abord papa Jidem. Donc voilà, donc Moutounion surtout, lelo na Luanda, lelo na 17h, lelo oji Luanda. Kobanga na te mama, oyaki ne lamba, olatake lamba na o, obongisa ki mpona concert, zongele lamba na yo bébé, zongele lamba na yo alobi, ezate ke oke kosuko bomante to, asina ataki yaya zongele lamba na yo. Yaka ko enjoy sarabani na yo lamba no na o bonga makilobi na batalo betaki kabelo yo bwakaki biso bato naturel pe to yaki kala ndenga naturel be ba kabelo bwakaki ya zongela yango sans modération di zongela lamba na yo parfum belé zongela lamba na yo yaka tonjoli kitoko lelo na Atlantique na 17h donc mutu nyonso tout na bongama donc elamba no lataki yango wana kaka ya kanango yo tongaki yango spécial pona concert a kofelo midina mamasi sikoni ne bebisaki mbula ti ebo sikoki esuko beta mutu ya nini lata yango toleka lata yango d'accord Gilvani d'accord donc lelo bokozwa na bino babilili na bino kande bolingilaka bokozongo kitoko bobangate en tout cas bokozongo kitoko makasi bato YouTube Maman Sylvie mode soko lingolo bato tikeli yo parole Maman Sylvie mode bonsoir bonjour ngayo tozo comme Maman Sylvie yo mtosi parole bon dimanche Bambo Talamino partout, Bozali, Jidem, Vive Naturel, Napesi Lando, l'homme de Tomoni Bilili, Na Bobette, Mboyo, Papa Laurent Soko. Vive Naturel, quand la micro s'il te plaît. Baïko, Allô? Nazoma Baïko. Allô? Lobano ma TV. Baïko, on a Zozonga, ça va? Ça va. Na pesi bino nyonso boza na live mbote to partager to tapoter kaka to tapoter to solo la eloko esala ke ko pesa sango po sango ekendaka partir tapotage wana biso tozoloba bino mpe bo tapoter donc eza na mutu te azo perdre biso nyonso tosala mosala
voilà ba mikolo to mona ni te biso to zakima misala moko mike to banda ko sana privé yango esenga ke to mona na kite voilà bande ko moni to yoka ke biso nyos to sala ki ba promotion biso nyos to banda ko lobela concert atlantique biso nyos to mona ki poto bike bato mokili mosusu ba mo comprendre ba ko ya ko loba na ndenge na bango mais to yebi citation nyos ndenge ne ezali to mona pe ba image ozomona ba mbula voir même ezokota tina kati ya salle na be na biso ka ba Afrique kaka yango wana mbula ezokota tina kati donc bato nyonso baze mopanzi donc yango monike et permettre te peut-être na air wana ndenge ba mpa bango bakolo makambo bakota un peu retard na air mbula pe komaki makasi bamboka ngola mulili oyebi te mona bako dinda na libulu eza pe ba risque nyonso na photo tchaka ngo wana eza Afrique eza peut-être awa na Europe te ke atambule noko ekiema dozaka ka wana bato bakokende mais Afrique eza ba empêchement mona mbula penze noki boye bozomona ke makambo nyonso ekomi mystique donc toyeba kaka donde ka bande ko balobi totala lelo ndenge nzambe ko permettre yango ndenge nini ko lekela mais biso lokola tozoyeba basango ngo ndenge tozo solola place nyonso ndeko nyonso ko yo si vite totala te concert eza lelo na 17h totala te le concert eza lelo na 17h donc lelo bande ko nyonso o basomba ki billet donc bozala décider boya na 17h juste ya moi na maison mbombo na mbombo boya kotala mopa en personne mamasi aza wana côté wana baza mwasi penza mwasi ya luzitu ozala toujours pena mobile na ye pona ko accompagner partout pe musala ezosengela bongo voilà bandeko na bozala décider to partager bandeko o bayebi to ke mona live moko baza ko biabula blabla mata senga demande o expliquer bango ezane bongo batu bakendelaka ba contre temps ezalaka mais concert ezana ngo apporter lelo voilà yango nazalaki nango ozana eza mafato ezanga mafato komilanga na bongo komilanga na privé na zwa te soki mafato nini yaki mafato ya Afrique du Sud to mafato ya nini na ebité voilà la famille en tout cas to tapoter jidem oza wapi na ebité soki mama na biso na tuno naza na live na yo t'inquiète pas nazolanda bino mais na live na yo ok vive naturel bino bozalaki sur place eloko nini vraiment ntango okende wa tomonaki yo tomoni bilili ozodenda mpenza na esengo ozokende concert tomonaki vraiment wana kutu donc balumière vraiment ezalaki sikoyo eloko nini sikoyo à partir ya message ekomelaki bino à partir quelle heure ke concert ekozala te allo vive naturel ouais masi visoko okokanga pe micro njika ifo tokanga ba micro pona otika na eko ezala te masi vinde tovandaki en tout cas bien en dès ka monaki tokenaki bien ambiance ezalaki kitoko tozalaki tellement bien après ça toyekomona likambo wana keno mbula ekobandela biso mopa kutu aye asali balance na ye kitoko bomoni ba image ya balance atila ebino banzembo avandaki place wana ayembaki ba image wachaki lobi yango balance esalamai na misu na biso donc asali balance na kitoko ameki ba micro nini kande ba star bazalaka asi ayebi mingi sur la musique en tout cas à corriger asali mambo ebele na ba en tout cas c'est quelqu'un qui travaille notre légende asalaka vraiment asali musala ebele na bato wana bason en tout cas abongisi makambo na ye nyonso tu ndenge alingelaki kitoko asimbi nzela akei kobongama mpona aya concert ake po abongama aya concert ake aumelika te bo 19h na biso ba 18h50 19h mbula ebandi bambula moko boye teke ebadi ba je vous biso bi mbula loko ebandi na monene ekataka sikoyo mbula oyo ebandaka makasi ekata eumelaka te yaya mbula ondirait ba benda singati mbule continue ti 21h non stop mbula ya munene esalaka ba dégâts ya somo petit 21h mbule beti après ça ba 21h et quelques 22h moins et kati nanu et kati moins 5 minutes ya ekati andi ko bongsa biloko ekati batu bakoti bato ebele bakoti na mbala moko
ebele tellement bato batema itema na batema itema bazela ambule kati bato bakoti tellement ebele meka moto 5 minutes ezaki ebele mbula lisusu wa ya makasi lisusu kiakeke mbula le biso ti 0h ti ba 23h50 0h ere ekomika bongo ale quadra mona ika moyeza te 0h wana yambule kati andi kobongisa bato basopani su wo bato balesibele bato musu babandi koreklame maasivi bato musu bandi koreklame te biso fote bongo na biso pe foto mona tomona masi boye na boye bato musu batikali na bandako bato musu na bare bato musu na basalon de coiffure bato mususu boye donc mbula ekangela ye bango na salon boye na boye donc babandi koreklame baya lora sokoko quadra batali ke soki tobi tosalaka tosepesaka bao baza na sale bamosusu batikali ezala mabe de bato nyonso bazala satisfait te mama na ngai ye nasimbi nini yango nasimbi nini donc ingénieur atindaki demande papa na biso vive na nani jidem salanga susu nani demande namonaki ingénieur asalaki demande ingénieur asala demande awa na mizulo libela comme ça bazwa biso kuna papa jidem donc nayebi te pourquoi esali bongo jidem en tout cas boskize eza erreur moko esalami ingénieur atindaki demande ntango na koti na matisa ingénieur après ça nde na esali déconnecté mbala moko donc fallait na fina place à retour peut-être elanki esala bien ou bien jidem moto aza na droit ya komatisa totapote kaka bakotinda demande tosangana lisusu en tout cas la famille toza ensemble toyebi ke lelo mopo ya kopeta biloko ya moto biloko ya lwanda bandeko ya lwanda atlantico bandeko soki ya ezalaka na São Paulo mama na biso nabosanaki kutu kotuna atlantico wana eza na São Paulo to eza na Vila Lisi ndire eza na Vila Lisi bien São Paulo donc lelo bozala ebele na 17h bozala wana sava inda biso mwa mobimbati mois de mars tozo continuer ba fête tozo kendela botala kaka mama si à côté bomona ba bimbona meso tala kaka wana mama na kati ya ba mama si donc lelo bakobinela biso peza kuna na Luanda ye moko bomonaki ntango akitaki vraiment ndenge bato bazoganga mama si ya pepi bino bambote donc esengo makasi ye na mopao pembeni donc lelo na 17h bandeko bino bobika bambula kaka na Afrique soto na Afrique bambula ndenge esalaka mavwanga wana surtout mbula wana ezalaki baya kotia muka balwa pa kotia muka mai peut être que tia muke o tono talaka tono etonda na mai siko esopa na mbala moko ndenge tia muka kawana ndenge pe mbula wana ndenge tia mukaki eza na Vila Lisi merci mama na biso wana soki papa soki mama merci beaucoup talaka mbula pe ndenge tia muki peza ko tia muka bandeko bo sunde kuloka moi de la fois parce que m'a bisero ba ke no sepela abakataka na mbula kaka ezeleka na wana bandeko en tout cas makambo ba convenir vraiment ndenge ezalaka siko ba musupe bazalaka ntsumbi bango ba mikende laki na ba mikomeli donc mbula ezokota voir même sur boke na chaîne na légende bokomona bandeko nanga eza lokuta te bokota na YouTube ya légende bokomona mbula ndenge za kotia muka na kati ndenge mbula eza kotia muka na kati ndenge ya kotanga bobongisaka mpe basali na bino bekozala mpe bambula na libanda ezonoko nango me na kati ya sali mpe kimia mai eza kotanga lokola botika vide ata kutu musicien ngo akotaki ayemba mpe kaka kota liboso ba musicien bazalaki
On a moni wana ezalaki ya maizo kota na kati. Sala munene ndenge wana kitoko ya ndenge wana basali peza ya parmi basali etalaka na kati ya ville. Ebaka Luanda telaka mopa ndenge féliciter aéroport. Aéroport à Luanda black te. Aéroport na bango bazo mona ke oui ozo kita bazo mona ke oui na komi na mputu to na komi wapi. Donc ndenge moko na ba aéroport ya Yasimate ba aéroport ya Afrique du Sud. Ozo mona ba ke aéroport. Ozo kita ndiro so koma ke na mputu mena no komi na mputu te. Ba aéroport to ba oli wana kuto tele makuto te ba France wana na ba aéroport ya ba nini wa. Ozo kaso komi soki na mboka nini ya ba en tout cas na black à part côté bangolais ma côté ba aéroport na bango black à part aéroport vraiment donc so komi wana o komi loko na mputu eza loko ya biso te oto mona ka wana ka mpimba ka mweni ka changer ka te bana ba bana ka place wana ta mopanzi soki ba ke ko fongola ta mopanzi ba bongsa gana kaka e changer ka te so ba ka te ka ko mona ka aéroport de Njili ka couleur ka de moto ba changer ma bende wana l'antiquité makamni lan bo ça fait aéroport na biso bo ça aéroport na biso et ça la rappelle bande ko bazo yape bazo lula bo saka ba bakisaka bo classer kuna eza nango ba vide kuna bo ça bo sala double pas aller ezo changer bino ba gouvernement kuna bino mo bozana ba mbongo kuna ba liaka ba mbongo bino moko bo saka mboka na biso bo aéroport makamino so kaka antoka mboka wana Congo ka wono ka mbasi ko pado ka wono ka mbasi ko so mo koni mboka ne ko bonga penza tela ba ba o mata aéroport mamba bala ba mati nene ya ozo jongo na awa yo muto mavwanga ya ko jongo na ya ko mata nene ozo gaze fere nene ya baloba bongo nene ya muto mavwanga bana bambi bino boza bana moko do moko elobi nango bikende bizonga moko bato lingi bino moko to yini bino pardon mama mongolo mena. Voilà la famille tapoté Jidem Tinda biso demande to rejoindre bino et Jidem Tinda demande to sangana kibuti boni tiken na ngai oseki nene ya lobi da live na yebisa bino bano ya ne bana bambi kete ko batuka sérieux aussi la te sérieux tozo kena ba okanga lobe za la likam nani bakali na ke mata alinga changer sous sujet ye kuna bazu attaque alinga kimela côté nanga en tout cas mama mongolo mena bon biso tozaki na fête na biso ba mama bolingo basalisi fête ya munene ngata mboka ngata kendeki te nazwaki contre ta lobi na biso bongo mana kende bandeko libumu bandeko piapi la ngabi pardon kikwenda kuyaya libumu so ke zwila ngana fête na posa fête ko silati telaka so komi na fête ko libumu so ko tia ngabi tata. Donc ba mama na taleli bango na bilili ba mama bolingo batindi en tout cas fête eleki kitoko na ville na biso ba mama na biso na tongi bilamba na sali ba pipe en tout cas c'était bien passé na bisabino bozo bokoti pa na nga bo mona ba vidéo vraiment ba bosen pe ko pesa makamuno na Esther en tout cas ba lobby moi maloba na bango en tout cas tous ensemble en tout cas bien penza bien eleka kitoko. Voilà la famille toza bandeko bo tapoter lelo mopa wazobeta na 17h bana Luanda bana Ojaenda bana Mabor bana Petrongol bana Palanka bana ya Kimbonde bana Kaju soki donc bana Kamama bana ya côté nini o nani koma Kikolo bana Kikolo bana ya Viana bana donc boza bana Sapu
bana ya donc boza ebele ataku to somba ki billet te kende sur place ko somba billet ba o ba somba ki billet ba lobi yanka ba kokotela donc ba o ba vivaki na ba musicien ba kota ki lo ba ye mwandambu lelo susu donc ba ko sala double pour wana kutu mo pause te ba musicien ba yemba ki quand même ka mwandambu ba mona ki pe ba yangalelaki mais lelo su ba kende ko zongela comme d'habitude donc lelo su bango ba ko zongela mais ba o ba zwa ki tante ko somba ba billet ba ni sur place. Voilà, pas avant quand il faut l'axabiller. Avant quand il faut l'axabiller. Comme on a été dans le corps, mon père, l'oba rataki, ana qui ne profite, n'a pas lobby na soma, billet pour la qui n'a mboula, tete, ma kamako police a bien amboule les athées. Ma kamazaki au police a bien amboula les athées. Donc, ce qu'on l'axi billet te ku kotaku, ku songe di billet ku kotaku kuna kati. Avant quand on a 17h, wana, avant kota ipesa billet na yo so tala ki double tali biso tele lo pa azo kota na mamasi pesa biso billet donc bomba billet na kati na soutien ko pola donc déjà bato ba kota ki kuna bo pola ki na mbola te po yango bo lakisaki tango bo kota ki donc tango bo bima ki déjà bozaki na kati bozaki déjà communication na bien déjà communiquer et les ki na kati bozalaki. Donc pour le lot boy bato ya ma voir ba ya kopia pila na porte donc ndenge zawana ba Laurence Sokoko ba kozala ba rotina bato na ba ndeni ba contrôlaka pour moptala mo pa betsa ko felete mo pa amta pa mpambate ya za mutu te ote pour population e kota kaka po batonda non mo pa soki azana 10 na ya propre ya logique pesa ya mbongo ba tembongo donc bo sala mpitaka ni te ote toke nego sala ki yika makindonga non kuna ki yika makindonga ezate kuna ki yika makindonga ezate ozana billet okoti soko sobi billet te ba oba kozala wana ta 10 ata 20 eri yango ba mamasi ba komata ba yembi ba sali musana bango abu pia makambo eza wana ke ote toke nego sala mpitaka ni ngana soma ki lobi bien na ngai pola ki na mbula lobi tango na banai ko ya nini yeba kabe bango pe kuna batika la rapide peut-être na moi payer ce que bazo sala ba facture peut-être bazo teka ba billet ba nini tika la peut-être pe ba s'occupe ata au kake o e pola ki bezo lo ba solo pena na po e ko pe ko ya pe mona billet pe poli même ba ko tala pe na ba place ba teka ba billet wana mususu pe zalaka ba nini na ba numéro ba numéro pe zali so que pola ki o pesi numéro ba ko tala o somba ki billet solo ba cotisation na kati o koti bolandi. Donc, lelo dimanche, biso moi mobimba oyo, ezalaka moi na biso ba mama. Moi mobimba nyoso o moi na biso. Na zela jide me atinda na demande to sangana nde to zalaki. Moi na biso mobimba ya biso yango. Mama si na biso, bonne fête, maman toza ensemble. Tozo zelaka to mona nde mama sina biso peut-être akolatela biso liputa akolatela biso robe akolatela biso nini moi de la femme totalaka to mona mama si voilà nde to mona ke la femme parce kuna na nchango kuna na nchango vraiment donc ezalaka nde likambo kitoko makasi toze la kaka bobo sana te le 19 baya ya likumi limbela le 19 pesa goya to wana problème moko te problème ezate ba billetterie kaka ifongwa mama kamwe bazo soma ba billet katune diambu katu donc makambo ezokende très bien ba billet pe ya kotekama tozana événement openza toko sangana ebele balobi beta bale fanda nona pelouse telema na yo baluka na yo mwa fi esu na yo to mwa fi liputa no mwa pepele o so moni mwa ko telema otani no na c'est donc e ko la place moko lokola boketa la bale lokola boketa la donc na iba biloko na ba mo na mo ndire ba ngole mo na bokena terre moko bo la kaju ba mise bazo yemba bino bosaka wana na se ba mso bazo dia moi ba baraka ba musu batani moi iloko na donc voilà même un pesa la kabongo na ba moi donc hippodrome bande ko na le 19 nkolo abatela biso tokozala wana
tokozala makambo ezokende bien ya le padre pe fere makambo ne pe ezokende nango bien batia ko yitumuna bato ba ide po eza na mutu mususu azwi makanisi na yaye ko fataka sa makambo azwi makanisi na yaye ko fataka sa makambo bigogo tozela kaka kuna ndenge programme ngo eza ko salama makambo eza pasi na lora tanda susu ko sala catastrophe mo so mavwanga yo kaka uzoko loba kaka pezo ko yemba kaka nzembo ataki ngani esenga kaka ko yemba kaka nzembo ataki ngani na wana yaya pourquoi bobetsa bato mabako mo so zana ki logique loba kaka makambo te mo problème lobi kaka bande ko bafandi wana bazo yoka yo susu nzembo na ozoko loba makambo boye batali yo te nini susu nzembo ataki ngani pourquoi bezo sala makambo ka banike biso ba maman boye bankoko esali mawa trop yo za une expérience eloko nini oeleki na kati po koma na niveau wana lora nani penza manke yo nani asali mavwanga ti okomi pe na niveau ya koloba boye ti bagolo banda kofinga yo musala peza na risque musala oui tolingaka ba musicien tozoloba mais soki pe population edasukili yo oluki nzela nini okobimela mbadi tata mbadi mama mongolo mena lora bake visiter arena bango wana papa bake bango nyonso c'est que comme faire alingi so bato wana te nyana yoki bongo balobi faire alingi ne so bato te pembeni bona bakolinga bato te ndenge ni bato ne baporte parole bango ne bazalaka wana bato bazalaka kaka mosala musique moto asala yango ye moko te bamusicien basala yango bango moko te musala musique basala kaka na bato muto kote kuna alobi mwa boye en tout cas jamais kendaka kaka na bato siko bino bozokosa papa eve makambo ke papa eve alingi ne so bato te nayebi te soki makambo yango soki eza ndenge nini eza pasi mpenza bandeko na ngai misho eza solo bon nazotiela bino nanu ma audio moke toyoka nanu ndenge yango makambo oyo eleki kuna na Luanda makota na chaîne ya batinelaki na chaîne ya les jeunes papa Ménard Samba papa Ménard Samba mbote na papa en tout cas merci pour na ba info pour na zape moi qui dit ba moke mikolo na kotaki penza te na ki ma sous informé moke oze na tela bino ma bafle toyoka mwa moke ndenge mwa musique yango ndenge danke banda to tapoter c'est grave soki moto aza na mwa bainformation akotina demande ya matière peut-être ana kozwa kuna na comprendre wana siko nde boyoka tswa mbula ezonoka na kati ya sale nayebi te soki nakolakisa bino soki bomona ngo nzela lozela bato bazalaki bia bakokota bason bateka bapiye Gosta, mamãe?
bato bazokota bato ebele ya bazokota natala É assim? João, falei bem? É assim. Ah, mbula na lebani te. Ei, bateu só inteira. É mona na paz. Ah, mas isso é baba bina da, mas isso é babanda que déjà, é? Ah, mais isso é baba bina da, mas isso é babanda que déjà, é? Donc, tapoter la famille, tapoter là, il faut partager. Mais si c'est pas là d'ailleurs qui tombe bien pensa, ça fait non, babandaki bamisisi babandaki déjà kopeta kopesa bwa goût. Musique en tout cas balance kitoko drum et wa equalizer ndenge zo beta vraiment ba classique ba musique très bien yo ko son vraiment.
Anambula là ne bandite. Kitoko penza, classement kitoko, musique kitoko penza. Hey! Mawa penza mbula oyo. Eu canso. Musique bien posée. Hey. La météo peut Afrique passe. C'est quand on chasse sur place, bah communiquer bandaki. Bonsoir, ça n'est pas l'air de kidoka olomide. Naye donc osinga ba excuse na maman nyonso ya monde. Ba maman pardon. Na sosami lelo. Bebi ke ba dongolo misu ba temite mabe ba kabia mpemba. Ba yo me mona na ndenge mo boye. Mais concert ya lelo eza donc quand déjà 0h donc Léo, la série, je suis dans la place à maman.
bao nyonso basoki babillet na bango. En tout cas, quand billet osombaki wana, quand même billet pour côté la lobby. Et était bon, on bien consulté. T'as porté la famille, hein? Osombaki, quand billet au côté là. Parce que vraiment parler à ma maman. Tous le 8 mars, jour de la femme, jour de ma maman n'y a sur le monde entier. Ma maman vient au motivation. Landry n'a pas de Luanda. Hey! On va s'excuser. Comme il y a Politaire et Laurence, c'est le libérateur. Et on va s'excuser. Comme il y a Maman Olomide, on oublie ce bonheur au monde entier. Sala qui toque au Landry. Ok, Luanda. Moula et Betty, le niveau moko, il y a pour Sarah. Kalate Mikil. Batouara, on va bien, il faut moula et Betty, moula et Betty, il y a Makas, il y a deux fois Mobimba. Et on savait que non, de toute façon, on a bien belé, mais bah, il était, vu que nous là, moi et Tommy, là, en tout cas, et ça, il est vraiment passe. Vraiment. Nous là. Pardon, de ma papa, de ma maman, l'objet disponible, on a 17 heures. Tu es vraiment belé, pour ce là, il y a grave. Et nous avons merci à lui, et puis pourquoi, avec les cabouilles. Parce que les gens sont les Nzambe. On sait vraiment notre union sur ce babillé. Comme il y a Kofi Olomide, comme il y a Mamasi, comme il y a producteur, il y a Laurent Sokoko. Il y a vraiment le Bénin à 17h. Donc c'est la grave. Mamasi, Azana Kosa Labino, Nzala Labino, Aïe la loi ne va pas se faire Sabino avant que vous ayez content de Nassan. En tout cas, on va découvrir à Madame la Comboyes. Merci. Landry Olomide. Voilà. Bon. Soit bonjour na Batutu. On a vu partout à travers le monde, des longues jambes, mon colonel. En tout cas, on a représenté, excuse, les délais. Na maman tout va se déplacer qui. Il n'y a pas Kendeki. Là, de comment on a ba Kofifil, ba Kofiot, ba Cindy Love, on va se déplacer qui de partout. Ba qui ba fête. Il y a ba maman, mais notre baka. Oh, il y a des arabes. Ça veut dire Betty. Comme pas possible, et permettre que bateau national les sous va se présenter. Ça veut dire, excuser l'artiste Kofi Olomide, excuser le producteur Laurent Sokoko, Lelo déjà, Lelo, mais quand toujours dans Lelo, na 17h, écoute, on a awa ciné Atlantico, ça veut dire tout à son ciné Atlantico. Aya na 17h Lelo, na ciné Atlantico, et puis tout bazwaki opportunité de se présenter par rapport à Moula peut-être kangai bango de partout bazalaki en tout cas lobby na 17h c'est une partie remise parce que au moni ba journée nyonso significatif ezala ba ndenge na ngombe bo ezala ba sabi faut za na symbole nzambe apesaka so to komi condamner nzambe c'est que to komi ko condamner verset na linga na Bible et le baka la circonstance nyonso ça nzambe merci ça dit merci nzambe parce que honorer ma maman ya ko betisa mbula mais et permettre que artiste Kofi à se présenter bravo pour apprécier devant bango à se faire maman parce que c'est le seul artiste africain et respecter ma maman et surtout tchatcho ma maman va vraiment ma casse ça veut dire lelo na 17h ma maman ma papa ça veut dire papa et ma maman ne comme maquiller maman yebisa de la papa donc na 17h lelo artiste ko fait dans zana nzala ya ko satisfaire bino et surtout maman sur Olomide épouse biologique et artiste ko fait Olomide tant ba dans zana nzala ya ko satisfaire bino et surtout maman sur Olomide épouse biologique et artiste ko fait Olomide tant ba et surtout, maman sur Olomide, épouse biologique et artiste Kofi Olomide, dans la manière où Bobet Timbo, surtout, légende plus de 140. Voilà, Bandego Balandi, la légende de 143, je vous ai promis que de refaire la vidéo, il y a un concert à Lelo, il y a signé Atlantico comme a été prévu, mais malheureusement, tout il y a une catastrophe naturelle, les bêtes, il y a une bandits 18h à 20h. Et le roi de 21h à 0h. Donc, concert est bandit presque 23h50. Donc, mais les bandits sont surtout comment à partir de pour vous que Moula pene beti pourtant musuba interprétant na ndenge les beti pour vrai
musicien bazaki déjà na podium babanda qui mais bakoka ko continuer parce que vous le badaki ko continuer ka ko beta et puis bato ba parce que déjà na pas presque mais déjà na moitié à salle et déjà 0 heure bato donc au fait on décide que tiayaka et déjà 0 heure bato donc au fait on décide que tiayaka angolais angolais juniors donc c'est ça en fait donc tani lobby les 9 na 17h na signé Atlantico voilà les lots les 9 na signé Atlantico bisou bye tala mai wana mba ya mbula o makasi lokola koloka makasi boye ozela ozela so nakangi be voler bango yo basomisi